Et c'est que tout n'importe quoi bah été bozali et belé à kolande émission au lisolo ya Congo na mo payana biso le consultant permanent et émission au lisolo ya Congo le professeur José Adolphe Voto tozana esusu mokolo ya lelo mais toko pesa moi précision ba tebele ba bengi biso pourquoi bo pesi biso sous numéro ya sikate ezali kaka parce que ba to ebele ba bengaki ba sengaki to bandela émission wana ya au professeur José Adolphe Voto abetaki lisolo ya RCD Goma ya ba belligérant ezaki kaka na kati ya corps ya lemera wana to bimi libanda ya corps ya lemera te lisolo ya corps ya lemera ezokoba sikoto banda ko sala bino pour comprendre bien professeur abanda ko zonga sima a expliqué bino likambu avant à développer sujet mususu ya sika mais na kati kaka ya corps ya lemera to zana ba sous-point belé oyo professeur abanda ko expliquer biso neti une émission ya lelo professeur akolobela lisolo ya MONUSCO oyo biso to yebi on na kombo ya MONUSCO bayaki ndenge nini ebele bayebi ke MONUSCO muso obeto so yaki na 2000 muso obate MONUSCO yaki na 99 mais ok MONUSCO akoma kala mais yaki na kombo nini l'autre kobetango lisolo na professeur Adolphe Voto ako expliquer biso lisolo ya MONUSCO mais dozaka na kati ya corps alemera azongi sima po a faire comprendre biso qui notre rekoma na lisolo ya Congo ya proprement dit oya MONUSCO toza ko benga yango lelo. Bonsoir professeur pe boye malamu l'émission na biso. Mbote ndé collectif. Boni nzoto makasi ezali. Kinya tonza nzoto malamu. Boni émission o biso ko zube ba appel belé na émission ya ba belligérant oyo betela ki biso ya RCD Goma. Tozi ba appel belé ya mwana to biso na bandeko ya technique to mona ki elo ba osala susu te to bandela ki susu émission wana to peso ata moi 2 minutes pose na peso 5 minutes yo za molakisi bino balakisi to pesi bino 2 et comme à 5 yo na peso 2 minutes o comme son ata 4 ata 5 mais na peso 2 minutes o c'est la biso résumé ya lisolo betela ki biso poso l'équipe to bandela ki émission pour sengele les kakebele. Merci pour l'invitation de Coleticia. Merci pour l'andignon sur la canal télévision pe ba média sur l'émission za koleka. Nous a très encouragé na ba message pe na ba commentaire ndenge tozokuta na bateau eza na Kinshasa eza même na Brazzaville toza ko profiter ko pesa mbote na bande konyo sur ya Brazzaville au baza kolanda biso eza la au Brazzaville le problème ba yemba Brazzaville na kisa kambo kaka balende kabola biso le la balabala donc toza de et puis les relations avec Congo Brazzaville les a comme benete za pe ya motema makama motema ba congolaise mingi ba kinoise mingi ba bala na Brazzaville banda likolo et pas papa mokonzi moko beau frère na biso voilà donc toza ko pesa bango so mbote eza esengomi ko ba ke bande ko Brazzaville na ba kinois mususu pe baza même na Brazzaville baza ko s'intéresser na mission oyo toza ko sala pesa ko encourager biso mingi. Tobetayi masolo ya RCD Goma guerre wana 98 pona koloba keza ki deuxième guerre oyo memaki bato ebele koleka par rapport à la première guerre parce que à part bato o babanda ki guerre c'est-à-dire ba commanditaire mindele oyo bandela ki guerre wana totanga ki États-Unis, France, Grande-Bretagne, Belgique totanga ki pe ba voisin oyo batouana nganja bango ba commissionnaire to bango ba commissionnaire c'est-à-dire ba pesa ba procuration ba la guerre na kombo na bango totanga ki Rwanda, Uganda, Burundi mais bango pe ba zwa ki ba allié mususu totanga ki Érythrée, Éthiopie, Somalie bango Tchad yaki na nzela mususu Tchad yaki pona ko appuyer musée donc Tchad dans la catégorie wana te mais to loba que guerre wana o ya lemera déjà mindele musu ba kotaka ba Yougoslave na ba Serbe ba yaka comme ba mercenaires ya Mobutu déjà na lemera wana alors na 98 ba acteurs musu ba koti côté ya musée benga ki ba pays africains mususu notamment Tchad ningo lobi na Afrique centrale mais mingi na Afrique australe Namibie Angola Zimbabwe donc on se to tangi ba mboka wana nyoso et comme ils occupent près d'une vingtaine de pays. On a trouvé que guerre wana est la première guerre, la deuxième guerre, tout le monde
guerre mondiale africaine. Alors, eza na bato ba acteur mosusu oyo to betaki cet été, notamment MONUSCO. Ningo uti koloba. MONUSCO aza acteur monene po totangi bamboko totangi oyo liboso eza ba soda oyo ba gouvernement ba tindi bango directement sur le terrain à Congo. Mais MONUSCO donc baka mission des Nations Unies ba pays est belé à monde. Batinaki bato au travers ya mission wana. Et c'est là où ils ont se confirmé vraiment que ça pendant la guerre mondiale. Pour ba pays wana est belé to kotanga ba kombo awa soki ngonge kozala mais bazali est belé pe bango yoso bayaki na mandoki na Sokoto pour na kobunda na mboka Congo. Voilà un peu en résumé l'autre bac. Et donc lobby c'est vrai que MONUSCO est bandit de l'autre. Donc histoire de Congo na mission des Nations Unies pour na ba soda ba na Congo et bandit kala. Août 1960. Août 1960. Alors pour comprendre comment MONUSCO a évolué, il faut zoomer en 1960 pour comprendre bien les choses dans Bango et Bango. Wana so koti na mama alikambo ya émission ya l'autre. Je vous en prie. Wana so koti. To tikelo ko bakaka. Voilà, donc eza solo nous le bail que MONUSCO sokayaki awa na 99 après accord à Lusaka mais zamba la liboso te MONUSCO aya monto ba MONUSCO te ba liboso te mission des Nations Unies et intervenir na Congo. Histoire ya mission des Nations Unies na Congo eza ya kala. Donc Congo eza reconnu comme mission ya Congo ezalaka toujours la plus grande mission des Nations Unies. Mission où l'équipe a mission nyoso ya Nations Unies na monde. Place où ba soda ba ya ebele. Place que où le mbongo kota ebele parce que ça mbongo donc mission na Nations Unies ba ya mission donc frais de mission ezali. Frais de mission na matériel à mission na bato donc ezala ka mbongo ebele. Mission à liboso ba benango 1960 ONUC est la Organisation des Nations Unies. Au départ en 1960, tant que Botami, ONUC, Organisation des Nations Unies. Après, tant que vous évoluer, comme vous échanger. Au moins, quand vous mission il y a 1990, c'est MONUC. Donc, dans le monde, on s'est répété, dans 1999, c'est MONUC, tant que vous évoluer, c'est comme MONUSCO. Donc, réorienter mission. Dans 60 pays, bandi ONUC, Organisation des Nations Unies. Tant qu'on va évoluer, réorienter mission et comme opération des Nations Unies. Donc, définition est changée, mais abréviation est changée. Opération des Nations Unies au Congo. Pour la nini ONUC bayaki na Congo. Au temps de notre indépendance en 1960. Kassavou was président, Lumumba was premier ministre. Mais indépendance, il y a une chose que Belge a préparé qui va Congolais pour l'indépendance. Et tout de suite quand l'indépendance, c'était Pessami, Mobutu et Bandi. Le Belge a pensé que l'indépendance n'a monté ma passe. C'est là qui était pour l'indépendance. Mais pression tellement ils allaient qui pression à la Congolais, et pression à la communauté internationale. Donc, ils sont obligés à lâcher Congo, mais à lâcher quitter. Donc, à proclamer l'indépendance va proclamer le 30 juin, dans la semaine où il a dit, les Belges, les para-Belges, les Kiti, na Katanga. Et pas à Tchombe. Les Kosi Tchombe, de toutes les façons, Mboka na Yonde, ils ont besoin de pour la nuit que nous sangisa na Kasavu na Lumumba yo okokata na yo moi était na mboka na oko un président koto biso to soutenir yo d'ailleurs ça l'affaire na yo union minière de yo Katanga ne to ça affaire kala to bano sala kana yo to kopesa yo basoda to kopesa mandoki na yo za makasi kolekae bango et puis to kotika na biso to ça l'affaire na yo koto bon Tchombe pe ne bakenaki na wana moi mikolo après indépendance moi mikoloté ko baneti mikolo belete en une semaine en moins d'une semaine donc et là liboso en moins d'une semaine
Tchombe a proclamé, donc à une dizaine de jours, Tchombe a proclamé sécession katangaise. Alors, Katanga est longue dans le Congo. Biso ba mamina Kinshasa, to yé dango jusute. Et puis, pour la consolider dango, para-belge, Kiti, Katanga, na Mandoki. Mandoki yon so ba Zimboka. Na Kinshasa, problème est ezali. Lumumba, aza premier ministre. Kasavubu, aza président. Bayokani non côté à Mandoki, Kasavubu na Lumumba Bayokani, Kasavubu a désigné chef d'état-major général, a nommé général Lundula. Lumumba a nommé Moutou, commandant, il a amené, a nommé colonel Mobutu. Mobutu a été secrétaire particulier dans la politique. Donc, on va dire que Babeti Masolo, c'était un sergent. Sergent, il va prêter. Donc, on va dire, ok, le corps de sergent, le corps posant ma maille, le corps mis sur ma casse, on comme un colonel. Colonel, c'est-à-dire, après Lundula, il y a qui Mobutu. Donc, on va bombarder de sergent à colonel. C'est que nous sommes là pour la Nini, pour ça, parce que nous a préparé un officier. Bon, officier, il y a la Congolais, et c'est là qui agit là. Pété à Mounene. Bon, pété yo sona banda ba agina musu ba lieutenant ba capitaine ti ba likolo ezalaki mindele. Siko tozu indépendance Lumumba lobi mindele isho ba kende. Mindele bando kangesa kato ke ba za ko sepela te mais il faut pas ba kende. Incident muso sali que commandant ya armée ya Congo ebanaze mindele général ya 16 tango ba civil ba jouer de ba on zo même biso tito comprendre on place à outil sikoyo tango toujours indépendance ba civil ba doki ba avantage ebele comment na mutu outil kaka azali ne ka mutu pamba a comme ministre azali ka mutu pamba a comme la fonction munene azali ka komi moko boye a comme boye na ba moni pe sikoyo Mobutu a azali ne civil bazongi c'est l'armée a comme colonel. C'est comme un soldat, c'est comme après la pose ça, bah taper grade. Bah ça fait bon, tu comme indépendance. C'est comme n'engue ba cause nga mindele bando yo ko la bango, ko mettre bango film ko te wana boloko, pour la bango zaki une occasion pour ba se libérer. C'est quoi bazo tout là, bobiso c'est quoi zandengeni. Mbulo mo ba soldat bazala moi musa ko revendiquer te mbulo bandi ko bima, ko menacer, ko sima mandoki ko menacer, ba cause na bango ba menacer ba cause ba menacer le monde. Mais biso siko bino ko ba ministre ko ba tenir biso siko ce que babandi peut menacer da cause na bango mindele siko général wana ya 5 commandant en chef ya armée congolaise a da bureau na bani ko pesa meeting bani ko pesa meeting na ba soldat amweni abi makambo wana bozo mona o ya indépendance na état ba civil état biso ba soldat pour na biso eza commandement militaire bozo ba soldat makambo indépendance état libinoté. Pour l'armée, avant l'indépendance est égal après l'indépendance. Alors, bon, on peut comprendre bien, si on a comme un Mukanda, à jouer tableau devant le bureau, à combien tableau équation, avant l'indépendance est égal après l'indépendance. Tout ça qui va causer la bino avant l'indépendance, tout ça qui va causer la bino après l'indépendance. Tant que les soldats congolais vont bourrer, et puis les Mukanda vont tomber. Nous avons que Mboka est commis yenge Katanga kuna basoda mindele bakiti babandi ko former pe armée ya Tchombe pour bakata Mboka na Kinshasa basoda batomboki bakonzi na bango bakonzi mindele mais même Lumumba na Mobutu baza na difficulté pour na maîtriser bango et puis na bakan ebele ezana Kinshasa ezala na Congo neti na Mbanzangulu ezala na Matadi na ba ville ebele basoda batomboki tango bazotomboka wana babandi pe ko s'attaquer na mindele sikoyo bakanga bisaka bakende to bakanga bisaka bakende aéroport wana batu mundu pe basoda mundu bakomi pe ko s'attaquer na bango ba dérapage pe esalemi ba dérapage ba musu ba betami ba musu ba menacer ba basi musu ko violer bango basa mindele donc tango ba belge so ba yoki bo ba bité même ceux qui ont indépendance boko ko s'attaquer na batu na biso te la Belge sikoyo ba kiti na Kinshasa ba soda kiti ko ba batela ba accompagner ba ressortissant na bango pour évacuer bango donc en 10 jours Mboka ekoti poto
potopoto mosusu mobili mosusu kuna na Kasai kalo jeudi tunga ye pe alobi ngape na kato ya ngambuka donc moka tozo mama sima na lingi lelo oyebisa biso ndenge général ya za wana za général ya sense alobaki bo solo to ezaki kaka na kiorgueil ya kimondele ndenge wane konyoko na biso indépendance on ezaki kaka ya ba civil to pe ezaki tena ya mboka mobili oya ezaki na ye na raison na moto ayaki nde conviction na ye na motu na ye ya kisoda ebakisami na kimondele akosimagine te ke bato mundu surtout basoda oyo abande kotangela bango kopesa bango ordre sikoyo bakoma kodiscute na ye mpe ndenge amoni Mobutu azaki soldat na ye sergent ayebi Mobutu bien sergent soldat ya pamba du jour au lendemain babombarde Mobutu colonel mpo na ye simba te alors bango bazali convaincu ke Lumumba azosala mosala malamu te mpe bayaki mpo na préjugé sur Lumumba ke bandoluka mpe Lumumba baproblème bandolukele problème donc mboka ekoti mobulu au point que Kasavubu na Lumumba baperdre contrôle ya mboka perdre contrôle ya conduite ya mboka mobulu na Katanga mobulu na Kasai mobulu na bakamp militaire un peu partout et puis mobulu na Kinshasa alors Lumumba azalaki mayele Lumumba moni pe Lumumba azalaki ko s'assumer Kasavubu azalaki moi modéré mais Lumumba azalaki ko s'assumer alobi biso besoin indépendance comment Belgique baya na basoda batinda na Katanga eza Congo parce qu'on a droit côté la personne à Katanga. Alors, le 12 juillet 1960, a-t-il un message des Nations Unies. Alors, le Congo est attaqué la Belgique. Alors, en tant que membre des Nations Unies, et c'est une team de la mission des Nations Unies, les soldats, pour protéger les soldats. C'était le droit. Ils ont le droit pour ça. Il y a un accord, il y a un pays, et ça, les Makandengouane. Alors, nous, à Sengaki, mission des Nations Unies, Baya. Mais dans l'autre temps, les Nations Unies, les Américains, les Bazana Moutou, Bazana contrôler ma camion, mon soupçon est que le monde, parce que le monde a menacé entre autres. Alors, ceux qui continuent à battre, on a conseillé à Russe, Baya. Alors, bien. Parce que, à l'époque, le monde des actifs influence, nous balait. Les Américains, les Russes. Ce que les Américains, babangi que ceux qui ont fait l'erreur de tiki barus bakiti na Congo to perdre Congo. Oui, que Congo est un intérêt mingi pour les Américains. To rappeler que pour les minéraux il y a Congo les Américains na mindele basisa guerre mondiale 1945. Donc au banga wana sali que ça va perdre Congo, va perdre les minéraux, va perdre situation stratégique à Congo et za malamuté. Donc le monde a pessi à Sengi Nations Unies Batubaya les 12 et en 2 jours kaka Nations Unies va décider que Batubaya va bande koya na Congo 2 jours kaka donc non, les 14 une résolution va voter résolution les 12 les 14 va se rendre quitter na Congo na organisation des Nations Unies ONU et ça là qui mission monene na monde erwana nano Nations Unies et tinda basoda na mboka moko neti ndengwana te kaka neti MONUSCO ezalelo déjà à l'époque 20 000 soldats bakiti na Congo na 60 déjà 20 000 soldats bakiti na Congo à partir il y a le 14 babandi koya sikoyo contingent wana ezalaki pe mbala liboso bato ebele baya na Congo bato ebele baya na Congo erwana ezala mindele ya poto ba nation ya poto na kotangelo pays oyo bayaka na mission wana tokotanga par exemple dans la liste nango awa Angleterre atindi bato Autriche Brésil Canada Chili Congo moko azalaki na bato Danemark Équateur États-Unis tinda bato Éthiopie Ghana Grèce Guinée Inde Iran Irlande Italie Libéria Malaisie Mali Maroc Pays-Bas na Nigeria au moins que na mindele
na ba africain nous sommes kumbani 20 000 hommes pour la quoi kimia na Congo pour Congo ekoti mobulu Congo ekoti sécession à Katanga sécession à Kasai Congo ekoti guerre civile babandi ko s'attaquer na Mindele ba Belge babandi ko s'attaquer ba Tubazo Canada ainsi de suite donc mission ba ela ki angwana mais eloko c'est compliqué na exécution ya mission wana pour moto abengaki bato baya na Congo ezaki Lumumba lobi biso tozali mboka ya sika toza mboka pays euti kobotama toza na basoda te bamakasi te baatake biso na Belgique bon kosunga biso mission liboso to réunifier mboka na biso deux bobenga na babelge bazonga batroupe belge bazonga pe bon maintenir ordre public ça dit même basoda na biso noko comme bandi ko tomboka botia calme pour mboka guerre civile ezala te pe mboka ebeba te au début bayokani malamu basoda baye mais mosala yango eza kosalema mpenza ndenge Lumumba abengelaki bango te donc makambo zakola bali tozonga nsima na moni pour comprendre bien makambo oyo ezoleka na MONUSCO lelo déjà à 60 moto oyo abengaki Lumumba au fur et à mesure bazokende bazokana sur Lumumba te Lumumba bazo maîtriser sur ONIC te ONIC a comme évoluer on dirait de façon indépendante comme ça connaît babi ko panza ko kabola kasavubu na Lumumba ko kabola kasavubu na Lumumba tango siko Lumumba moni boye Lumumba moni awa makambo malunga ezate Lumumba asali sous appel na ba russe et là quand liboso zali que ONU qu'il fallait assister à cette sécession katangaise et à combattre Kasai ce soit Kasai pour asangisa mboka mais baye batikala na Kinshasa na baki 20 000 batikala kokoma après ne batia kokoma mais on a Lumumba ça pour faire déjà sikoyo on est pas kende na front place problème ezali batikali na Kinshasa wana ba Belge bazokende ba Belge Kinshasa bazokende batikali awa sikoyo conflit entre Kasavubu na Lumumba et bandi Kongala comme ayele mabe et kokota na kati ya liboso Kasavubu moni notike na Lumumba moni tike bato o ba osali biso te abengi ba quelques russes ba yeli ba avion Mobutu pe abandi ko organiser ba soldats na ba ya 500 bato akei Mobutu abandi ko organiser armée congolaise ba juste que objectif Lumumba il faut récupérer Kasai calme bandi ko kota muke na Kinshasa Mobutu a attaqué Kasai Kalonji na Kasai na ba soldats na ba 60 on a donc ba 60 fin 60 bandi bitumba ya Kasai bandi bitumba Kasai Mobutu alongi bitumba Kasai ba récupérer Kasai ce qu'on a au moins ce qu'on gagné guerre non peut ça comme moi pe moi makasi ce qu'on Lumumba le buté le kola to longi Kasai Mobutu il faut attaquer ce qu'on Katanga pour aussi de sa makambo ya sécession pour récupérer souveraineté en mboka na biso pour ça normal que ba Belge ba ko mboka na biso tango sikoyo ba lingi ba attaquer Katanga oni kabite bobo attaquer Katanga te mais bino batu boyaki pona kwa Katanga bozo sa Katanga bosale le côté boaki Mobutu azobunda oni kavandi na Kinshasa ba omoni moko bota donc eza mission de maintien de l'ordre mais eza mission d'imposition de paix ba komi ba nuance ndengwana sikoyo onie ba sala musaba osala omoni sikoyo et comme sikoyo kwa tisser conflit entre Kasavubu na Lumumba et comme politique et sous makambo ya armée te bitumbe sur armée te bitumbe comme ya politique Mobutu pe ba comme ko manipuler omoni
Mobutu oyo Lumumba moto aera qui na musala soda oyo anoma qui est colonel Mobutu sikoyo ba manipuler payé a comme plus proche ya Kasavubu, plus proche ya Onik projet oyo ya ko kanga Lumumba et ko za torwa ba bisikoyo kola oza complice ya ba russe. Il faut basila na Lumumba ndenge boto ebili solo ya Lumumba bato tu baye dango ndenge baye ko kanga Lumumba ndenge baye ko transférer Lumumba liboso ba bakanga Lumumba eloko liboso bangai ba transférer na Kasai ona no Kasai ba maîtriser kinyo sote Kasai ba boy bitunga aboy après baye ko tindaye na Katanga ndenge Lumumba aye ko joa liwa nyonso wana Onik eza na Kinshasa ya bougé Onik eza na Kinshasa d'ailleurs kutu Lumumba ndako na ye ezaki gardé par ba militaire ya Onik c'est quoi la histoire ya Lumumba tango Lumumba avant ba kanga ye azaki na ndako na ye ezaki gardé par natani bato mususu bazalaki ba soda mususu bazalaki ezaki ba Ghanéen ba contingent Ghanéen de bando kengela ndako ya Lumumba ko kengele wana Lumumba comprenait que bato bazo kengele sunga pona kobatela ngate ba okangela ngande pona ko surveiller ozomona de bato ba soda na porte mais ozona confiance ba soda wana te po bazo pesa d'accord na kombo dayo bazo surveiller alors amoni awa sona tikani awa na bébé tango siko mobule bando kota wana to bakangi lumu ba tango mobule bando kota ba yokani na ba ninga na ye ba gizenga ayebisi ba gizenga na ba lieutenant mususu bino bokende déjà na Kisangani po Kisangani za mboka Lumumba là c'est penza oyo apika bokende déjà na Kisangani ngana pour rejoindre bino na butu aye ko se déguiser abimi na ndako na ye ba soda wana Onik ba munite aye ko zanzela kwa kenda après ba yo vérifier azate ba bandi ko landela ba soda Mobutu tine ba kangaye ba ye na ye ba ko transférer. Pour la Kolobanini, Lumumba oyo abengaki Onik asali musala o akosala te. Ni campagne yana tuna. Abengaki Onik ye kaka Lumumba. Ouais. Et simbite moi boyoka nikoti ezaki te entre bango. Ouais. Abengi susu ba soda russe. Russe, oui. Et suka ki ndenge na ba. Lumumba zaki moto mingi. Lumumba zaki moto. Que nous n'avons pas zalaté, qu'on peut s'en impression que Bamone l'a été. Yé, aïbaïke, aza, mboka nae, yé, nous avons posé, aza membre des Nations Unies, a un devoir de protéger, mais le coup, la base de protéger était, en tant que pays souverain, à usaki na liberté nae, à conseil na renfort à Barus. Barus, bah, y'a qui peut dire, bah, soldat, mais peut-être un renfort, surtout, bah, qui nous, bah, expert, pe na avion, na mandoki. Avion ya ba russe na mandoka ba russe ndo Mobutu abundaki nango ozomona en terme de coopération militaire ya abundaki nango nda gagné ki guerre parce que ba belge batikela ki mandoki to pe faciliter ki biloko te ba Onik non plus donc esalemi ndenge wana Lumumba aye kozwa droit mais malgré tout ça Onik azaka na Congo mutu abengaki bango babomi ye toyebi nyonso ndenge Lumumba fufa yaki na complicité na mindele ezalaka ba congolais ba traître congolais bazalaki mais bato ba commanditaki ezali kaka euti musika na New York ndenge epesamaki po baboma Lumumba. Professeur, après Monique wana eye bayokani te na muti na 61 muto pa bengaki bango azaki suna bon moita kufaki atikaki siko esukaki ndenge nini so bazaki batikaki na sima ba continuer ki na Onik to contrat pe silaki bazongaki bete lisozaki na ndeni voilà tango sikoyo Lumumba kufi nde sikoyo baye ko sekeseki po banda mission oyo bayelaki baye sikoyo sekeseki bi mais toyaki po na kosisa bitumba ya Katanga Kasai Mobutu asisaki yango déjà sikoyo voilà tu commis déjà 62 61 pas 62 de ce que Onik finalement au moins temps Lumumba kufi
et ça qui scandale dans le monde mobimba. Le Lumumba est ningisaki mokili mobimba. Ba marche ça les ni partout. Bato ba tomboki babi mais ezalaka boité. Et ça boité bino bokei kuna yem kabanga bino bokende kuna po pacifier mboka. Ndeni na kufa lisusu. Et puis mission bokende la ki bosali à côté. Finalement, ba marche bandi na URSS na pas pays d'Europe de l'Est, bato bandi ko tambola même na pona scandale wana ba pays musu ko ba yaki nde natangaki awa ba pays ko la ba Égypte ba pays ko ba Yougoslavie ba tindaki me bato tango Lumumba kufi ba tomboki ba zongisi bato na bango babi tina moko ke na Congo ezate parce que biso ke ne kuna pona ko sisa bitumba pona ko sisa guerre civile siko mutombe na biso bo sali ba complot bo ni bo tina na biso ko tina ba soda biso ko ba tina ba soda bango ba zonga et comment qui soni pe comment qui scandale alors na ba pression wana ba marche partout dans le monde pour na Lumumba tout ça pour na Congo finalement ONU est saisi habité toyelaki pour na kosema Katanga il faut to silisa ba bandi sikoyo bitumba na Katanga parce que Mobutu abi Mobutu yoke ko kenete biso wana 63 babandi siko bitumba ya Katanga babandi bitumba contre ba gendarme Katanga parce que on a fait siko Tchombe na ba belge ba formé ba soldat Tchombe ba évoluer la bango siko comme bitumba comme ba kasi ba soldat mususu ya ONU ba kufi ba kangi ba mususu na bitumba wana ba soldat Tchombe ba kangi ba soldat ya ONU. Alors, au moins, Makamba Onik est à l'Insa Moukilier. Tu vois bien, les soldats qu'on a, les gens qui t'attendent, les soldats ONU, c'est que le secrétaire général a ONU, il y a les Nations Unies, il y a ONU, il y a qui s'y pour négocier, comme ça, dans ma guerre, à négocier, na Tchombe pour libérer les soldats, il y a les Nations Unies. Aïe, na Kinshasa, à Kitino na Kinshasa. À Sololina bakonza Kinshasa etikalaika Kasavubu na Mobutu commandant là sikoyo il fallait bakutana na Tchombe sikoyo mboka ekabwani Tchombe azana rébellion moi pe sikoyo auta awa akita na Lubumbashi akita na ezate bayokani wana ba foneza ko sala téléphone za ko sala bayokani bakutana na Zambie Namboka moko benga ngondola eza pembeni na Lubumbashi ya musika te. Secrétaire général ya ONU a eu avion awa bazui rendez-vous na Tchombe bakutana na ndola pour ba négocier pour kinezonga pe ba libérer ba soldats ya Nations Unies. Tant azui avion awa s'occuper mbula s'occuper ba betaye masasi s'occuper ni tilelo liwana ye e yokani vérité nano e banité. Avion na yeko koya ayeko fufu pour la Congo secrétaire général des Nations Unies a kufa pour la secrétaire général des Nations Unies Mobimba kasite o ayaki po bakutana na Tchombe na ndola ya azui avion na Kinshasa pour Ndola asuki na nzela avion koyi akufi kombo da ezalaki Dak Kamajok. Bon, si les gens la vérité, nous sommes, et bani sotene balobakati et tempéri, mbula, mon pépé, na orage, et ça la camion na ekwea. Mais tu m'as comment? Tchombe, dans le cas Tchombe, il y a même été. Tchombe, il y a même réunion. Et finalement, mais quand même, après, il va continuer. Tant que nous avons fait libérer les prisonniers, mais Souka, ONU, avec gagner Bitumba wana na Tchombe. Pour gagner Bitumba wana, Tchombe a désarmé, les soldats belges, bazongi, bakini, bazongi, Tchombe peut avec Oti Kamandoki, et comme ce que bazonga, na nzela ya politique. Dans la politique pour Tchombe, na bato Kinshasa bayokana. Souvenir il y a secrétaire général wana na Kinshasa lelo, comme on est dit comme Dieu. Ce qu'on dit na boulevard okiti Sosimat. Pour que ne kitambo. Ce qu'on dit aussi Chanik pour mon ko ezala kawana.
pour 400 ceci c'est une texte africain pour comme chadik pour on la wana pour la benango data major voilà pour on a pesa combo ya secrétaire général wana wa kufa na Congo on va ça la prendre on va pesa et combo na pour on benango pour data major me souvenir ya liwa la secrétaire général wana pour on a koloba que l'isolo ou bien relation entre Congo na Nations Unies et Banda Kala. Mais malheureusement que à chaque fois que les Nations Unies a lobby, mobile les na Congo tu aussi les sango, basili sakango penzate. Donc Bitumbawana o ebandi depuis indépendance, 2 semaines après indépendance le 14 juillet et il y a aussi la pratiquement donc Balongo je crois 64. Le 30 juin 64 de Onik Baeko Kende. Disons presque 4 ans après. 4 ans après. Alors, si on regarde l'histoire de la Congo, même si on va 4 ans après, qui n'y a écota pensate. Qui n'y a écota pour la petite situation que ça a ndengwana. Si il peut ça prétexte en bout que a le pouvoir dans 65 parce que qui n'y a pensé à la quitter, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan politique. Et le président comme ça, la chose passe c'est ça que si on entend l'histoire là, on comprend l'histoire de ONU. Si on entend l'histoire de ONU qu'on a bêti oyo, si on entend on dirait et c'est répété kaka na 99 tilelo. Ndenge moko oyo Lumumba oyo benga ONU tango ekomi et battre Lumumba te et trouver solution te Lumumba zoliwa ndenge moko pe Monique a quitté le musée Azali. Monique est dans 99. Mais le musée a coupé à 4 désordre dans la place que Monique Azali. On se voit dans ma campagne. Une précision, professeur. Dans 64, Monique a zongi. Monique. Azongaki mobimba, to atikaki basoda ndambu bazongaki. On a président 30 juin 64, on a bazongi, on sait pas que bazongi. On a dit qu'on a déjà au début de 64, progressivement, mouké à 64, 30, on a dit bazongi, ils ont une résolution, hein. ONU kuna na Nations Unies, parce que à partir de la 30 juin 64, tout le monde est sous soldat, il y a ONU qui n'a pas Congoté. Mais bakei. Donc mission wana bon, tout le monde est mitigé. Le résultat est mitigé. C'est vrai que va conquérir Katanga, c'est une sécession katangaise, mais dégâts et salmini. Dégâts et salmini. Et bon, ça va coquiller nous plan na bango. Elle va passer bino moi kimia moi mbilinga la kati. Donc on dit que dégâts et salmini, tout ou la benga ki bango pour bâtir ordre tout ça à Kofi na maboko na bango. Après, il y a beaucoup de gens qui ont gardé, nous avons soldat unique. Parce que on est gardé. Même temps, on va canguiller, comment va canguiller, nous va battre la mort, comment va intervenir, comment va transférer d'un beau canamboka, à transférer par à Munguna Nae, Tchombe, et à Zaliwa Koufa. Donc, nous avons que complicité et Zalaki Makas. Et bon, Sodo et Ruswana. Bon, on peut bazonaki. Ruswana qui déjà avant. Nous avons déjà avant. Tant qu'à oui, c'est même un soldat militaire qui est expert, conseiller militaire, mais n'a appui logistique. Donc, il y a un bundaté. Il y a un conseil dans l'armée à Congo, dans l'armée à Mobutu. Professeur José Adolphe Voto, merci Mingi. Malobebelo lobby éclaircissement bébélé tozui na kati ya lisolo ya ONIC on réseau kindika le MONUSCO ONIC organisation des Nations Unies et bon c'est waneza au Congo donc organisation des Nations Unies au Congo et comme opération des Nations Unies au Congo mais kaka ba initial moko voilà ba changer initial ba changer kaka explication malamu oexpliquer biso na bolai mingi ba mission wana ndenge esalaka na Congo attente ya population ezela repai na bango kino lelo banda 60 kino lelo population azozwa yango kaka te
ngongeza ngonga ba pesi balaki ba FC so de toskeli kaka na 3 minutes na mo malubonga na lobito toskeli na 2 minutes c'est na peso suma to tika na moi 1 minute donc na peso malobate tozoko bana lisolo na biso ya encore alemera a expliquer tozo le de ngato lobela MONUSCO mais en tant que molakisi akolobela no MONUSCO mo kaka na katikati te toyeba esika uta atamboli ndenge nini kilo ya kokoma ba kombo changer kino kokoma na MONUSCO a expliqué biso mission na bango kino lelo population elelaka nango kaka mikolo na mikolo na bandi mbala ya sima professeur tolobela sikoyo kombo ya MONUSCO po biso nso toyebi. Merci. Tolobela MONUSCO tolobela susu mission nango soki bazo maintenir kaka mission na bango bayela ki to ezaka ka lisolo même lisolo zo se répéter kino lelo na Lumumba na musée kino lo pesa ko se répéter balandi émission lisolo ya Congo to tondi bino botondi na banza émission oyo ekosepelisa bino kimia yankolo mabota mabino tukutani poso ezali koya au revoir.